Lobi to telemi pe to tchelisu. Toko sala suivi. Suivi na biso ezali mokonzi ya mboka apesi bango pouvoir. Pour basala pour l'intérêt à peuple. Voilà. Et puis ba ye barande bazala wana, ba DG, ba secrétaire général basala pour na biso peuple. Très bien. Biso peuple le toza maléré pour na nini. Volontaire mokonzi mboka apesi yo confiance, a tcheo wana pour servir. Jamais mokonzi mboka ko kitati na victoire alongola salité te, ba tcha ba bukumese. Biso discipline en action to ye pour na kosunga mokonzi mboka. Fachi beton. Oyo kalate azobimisa gouvernement na ye ndenge oti ko tcha déjà premier ministre. Yango moni biso to telemeza ba jeune pamba te to dali lukunga changu. Mwamba tozali ba jeune ya Congo mobimba Lubumbashi Mbanda Katanga ba Congo Owele partout discipline action ba jeune bazali yango moni keke obo moni ka to ali bosa etano to ko yawa bat ba ko tonda ba ba ko ganga meto ye 4 sur 24 to na terrain to la raté bato omoni oyo. Donc tozali kolo ya IGF. IGF azali administration ya l'état. Mais biso tozali siko lisu likolo ya lisu. Oh là là. Si ba jeune olokola biso bazosaka na bango na bambongo mike pona nini manque ya kolia na ndako ezate nga na ko supporter biloko wana lekala mboka na nga te yango biso ba jeune tolobi trop c'est trop yo mtozo wele lobi ma ministre nazo loba nazo pointer au musapi ba rotao na liste robima yebe lo roni no rosale la peuple le peuple d'abord wana eza ya slogan te photo mona misala biso tozo kipe kushite mama journaliste biso tozo kota tina samai indi tangu na lobi tozo kipe kushite tozo kota tina samai yango likoloba nini même osali likambo zali même chef du quartier information ko komela yo tozo loba biso tozo kipe kushite même la samai même oza chef du quartier BBC mwana na salaki mabe ba bombaka biso tokoluka yo to ye ezali vision ya fachi beton o ya ligi muno za tambola na mulongo soki obungi biki rouge correcteur news tv awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez correcteur news tv. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou. Action. Très heureuse, très cher internaute, très cher abonné, merci. Il y a beaucoup d'années sur mon sans qui actualité zali de Yara Lombango. On a donné comme Sabino que mon Gonzambo Kassi a nommé Premier ministre, le Premier ministre aussi a Yébani, Kassi Bandeko. Tozali a on a dit Gamboya. Gouvernement, il y a Union sacrée. Gouvernement, Union sacrée, Nicolas Banini. Gouvernement, Union sacrée, Nicolas le peuple d'abord. Gouvernement, Union sacrée, Nicolas le peuple lisse, Nicolas lisse. Gouvernement, Union sacrée, Nicolas peuple a sa place. Gouvernement, Union sacrée, Nicolas non, pas cambignons, pas continuons. Pas ça la vie, on ne pas ça la vie intérêt au peuple congolais. Pour le peuple congolais, longtemps meurtri, longtemps négligé, longtemps souffert. Alors tout est comme la place naïe pour le peuple ndé ataka bato na kati Nicolas ngwende wana poke akende kosala bango na moyene. To mutali nga ba mususu moni ba kongomani. Bilenge mibali ngambe ba bibenga ya Congo ya les disciplinaires en action. Ba ça discipline en action. Oh, tenu le beli gouvernement a ebandi pour formateur assez à mon ami tout na bango initiative na bango ya discipline na action ya liboni na boyene to koso na bango parce que na plateau na ngam ko le Correcteur News TV très cher abonné vous êtes toujours connecté babi ya lelo eza ya koinda na ko banda na motole ya boko na ngam ya mobali papa mbote na yo mbote maman journaliste bonne santé et puis kombo na yo bon santé qui to ngolo nzambe mo ozomona déjà bonne santé kombo ezali ke otepa héritier ndeko héritier au départ en tout cas merci ndenge ondimi koya na plateau na biso mbolelo kasi papa yo pe mbote Maman journaliste. Kombo na la Boris Bonompiana. Alors papa na ngam koto yo mbote boni kombo papa tu ko maman makasi en action on est en haut makasi na la vibration vraiment on a dans la plateau mais ya maman le alors il faut vibrer mon pied pour action tout le monde. Nazala kabuti vibration ba master ba yebi na vibra mabe na ba makasi Patrick papa suka wa vraiment mbote papa merci maman journaliste comme on a Blaise Makila Niomé
oyo kaka moto aye mpona kopesela toyebi kaka kongo bandi yango eza vision ya chef de l'état ya monto makila wana ndeko José Makila eza ndeko ya José Makila te ezali nde ndeko ya motu oyo bayebi te kokota yango na lisolo ntango tokota platina te bandeko bakolanda nayebi ke bazali vraiment ebele surtout na libanda mboka lisu na bango ezala pene na Kinshasa na Congo kwa bali bamaye koleka bino boli botielisa mpena gouvernement union sacré pour la nini natikile micro ozala lese il faut naloba mama journaliste miso na biso mpe mosapi totie na gouvernement union sacré mpo tomona bavantire eleki bavantire eleki tomonaki na bakonzi baute koleka yo moko oyebi tokota bakombo te bavantire baescro bamiyibi basungaki population te yango moni biso lelo etaki peuple congolais makila ya kongomani toye koluka o lelo makila egangi donc ezali vraiment etaki vrai congolais mwana ya mboka ya mikuwa ya makila ocomprendre naye sikoyo kolobela etaki na gouvernement union sacré bavantire ezala te tomonaki ke vision ya mokonzi ya mboka ezali d'abord le peuple d'abord donc il faut baministre oyo bakotiela biso bapdg oyo bakotiela biso bamandataire public boyo ede vision ya mokonzi ya mboka nde omoni ntina oyo lelo toye awa tolobela yango papa maman toujours la même idée de Kolanga héritier PCV. Donc, Tolinga Souba aventir na gouvernement Union Sacrée. Premier ministre déjà Ibani. Azo composé gouvernement naï. 2 ans bas subi na FCC to boy le même Kasiko na Union Sacrée bazwa biso sous 3 ans 5 ans mandat ya mokonzi mboke le kapamba boy biso population to continuer na souffrance yango biso ba jeune o tozo telemela to lobby. Cette fois-ci to rotika bozobele kate. Cette fois-ci, beaucoup de gens ont été gâtés, j'ai une télémie, papa, on va bien ma casse, vous avez une action. Maman, tu vas dans le bina yo, ngai tu vas bien ngai. Zali moto ya vibration, tout on a le bagana na media boye, bango ba konza banga. Tu as na souci moko ya mboka oyo Congo. Mboka oyo Congo to utina musika. Bakoko na biso bakufa mpona mboka awa tozomona changement te banda bakoko bakufa ti lelo biso bajane lo totelemi surtout mpona union sacré totelemi mpo totalisa bakonzi ndenge mboka ezozala mingi kala mingi te lokola batie kuna misala biso ya koti kala mingi te awa ndenge mboka ezokende pourquoi parce que toyebi mpo tomoni baventure elekaki ebele makambo na bamakambo euti oleka batemps passé makambo eleki ebele ya mabe bacrime baviole makambo mingi yibi ya Mutazo iba mbongo ya mboka atomaka immeuble ya yemoko sans ata la population souffrir. Yango moni biso jeunesse to telemi mingi pona makambo to la kisake to telema to lobaki oyo basalaki wana ezalaki mabele oyo opinion sale kokota ba bongisa po biso lisu na lisu ba sala mabe peuple ko telemela yi. Yango moni biso jeunesse to yeto na télévision to la kisala batwete to la kisala na ba policier o ba kokota na gouvernement o ba tambola na limemia. Alors siko to nto yeba pona nini bobengi structure na bino discipline en action, discipline en action pour Nanini. Merci maman journaliste na mutuna tango bengi yango discipline en action. Ezaka ka action ya kolobate, mais ande action ya musala. Pour nani tolobe za action ya musala parce que premier ministre déjà sili koyebana. Premier ministre Sabimi yango biso attaque bateau tozali ba jeune auto telemi. To sali discipline en action ezali poto ebisa ba jeune que non biso discipline en action to yepo na kosunga mokonzi ya mboka faci beton oyo kalate azobimisa gouvernement na ye ndenga oti ko tcha déjà premier ministre yango moni biso to telemeza ba jeune apamba te tozali lukunga changu mwamba tozali ba jeune ya Congo mobimba Lubumbashi Mbanda Katanga ba Congo owele partout discipline action ba jeune bazali yango moni keke obo moni ka to ali bosa etano boto ko yawa bat ba ko tonda ba ba do ganga meto ye kaka mwa muke po mona ke to ye penza parce que to simba mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi béton pour na gouvernement oyo keba soki discipline action lobby keba zonga na nzela tembo ndenge mokonza mboka lobby oye ko bangisa en tout cas surtout ndenge papa ntiko manyola wa en tout cas ko bangisa keba discipline en action et bimi structure ba jeune bazala banda kala batala pe ba lemba na bango
nde tokoloba balemba bazela bakonzi oyo ya mboka oyo bapesaka ngwende bakosala mosala mpona population te pe peuple surtout jeunesse eza kaka neutralisé na boye nde lelo batelemi awa mokonzi ya mboka ozi bongo konome premier ministre na nkombo ya Sama Lukonde oyo azalaki bongo ancien ministre ya sport lelo azali bongo DG na Jekami na boye nde ba jeunesse ba jeune ya discipline en action ba telemi ba lobi lokola ko former gouvernement na boyende ba tie miss na gouvernement o ya ko former wa gouvernement ya union sacrée et puis ba tie miss na ba mandataire nyonso tout public oyo ba ko sala mosala pour na population na boyende bango ba telemi ngana ko loba na ngate bango nde ba ko loba papa na zungu so maloba tango bolobi que bo telemi bo tie lisu to bo tie miss le sapilokolo ya union sacrée gouvernement union sacrée boko sala réellement nini bon ndenge tolobi to telemi pe to lisu toko sala suivi na biso ezali mokonzi ya mboka apesi bango pouvoir pour basala pour l'intérêt ya peuple voilà et puis ba yeba ndé bazalaka wana ba DG ba secrétaire général basala pour na biso peuple très bien biso peuple lelo toza malheureux pour na nini volontaire mokonzi ya mboka apesi yo confiance atie yo wana pour servir jamais mokonzi ya mboka kokita ti na victoire alongola salité te batia babukumese batia gouverneur musala na oyo yango chef du quartier azali mokonzi ya mboka azokabula batashe azopesa chance na batu mais yo mutu batie yo respecter maloba ya mokonzi ya mboka le peuple d'abord ndenge moni biso ba jeune lelo en action tozana en action na biso eza ya terrain tozali tokofunda pe tokodénoncer bakonzi oyo ke chef wa tie surtout na union sacrée tozolo ba surtout na union sacrée bino bozotala biso bozomona ngai yo wata na changu bozomona biso tozali wana lisu likola ya lisu il faut to aider mokonzi ya mboka mokonzi ya mboka azali na misu 1000 te oyo komona la foi ke place mabe moyi bezo salema donc biso tozali totambola ka butu moyi tomoni yo ministre DG batiaki yo wana pona osembola ba argent ba futa makambo kende kitoko détournement to dénoncer yo ah bon donc bino tolo baké bozali lokola bana IGF omoni IGF azali na rôle na ye voilà ya azali na rôle na ye mais biso tozali lisu likolo ya IGF so bino bolobi bo fundi IGF ayena si IGF akoloba mais biso tozali na terrain pour IGF ekanga rapport na 15 16h donc biso to leki kutu na IGF mais il faut yeba yango biso to leki IGF IGF azali na héros esengaka kangi esili mais biso to alaka de 12h à minuit. OK. De 7h à minuit. 24 heures sur 24 heures tozali na terrain to la raté bato omoni oyo donc tozali likolo ya IGF IGF azali administration ya l'état mais biso tozali siko lisu likolo ya lisu oh là là kala o nyonso tu oyo bozalaka wapi Maman kala nyonso tout tozali toujours au travail lelo so do monito se pointer na ba média pour totali trop c'est trop totaleli ba on na ndenga musika mais ba sa raro eza souci ya peuple te chef de l'état to comprendre malgré double bransard azobunda toujours pour l'intérêt à peuple le peuple d'abord yango biso to lobby yo zo le lobby ma ministre papa ba renommé yo maman ba repeso poste o sale la peuple nini toza ba jeune to silisi ba classe eza na ba msusu donc ya kolia kuto na tongo bo azozanga même mboka na biso toyoka scandale géologique toza na richesse boy nyoso wana ekendaka wapi kulune ezosila te pona nini bapasi eza na bafamille bandeko na biso basi ba jeune olokola biso bazosaka na bango na bambongo ya mike pona nini manke ya kolia na ndako eza te nga na kosupporte biloko wana eleka na mboka na nga te yango biso ba jeune tolobi trop c'est trop yo mtozo wele lobi ma ministre nazo loba nazo pointer au mosapi ba rotao na liste robima yebe lo nini rosale la peuple le peuple d'abord wana eza ya slogan te photo mona misala yo DG na place ba peso fonction tale lo nini ozo sala pote o matisa nkita ya mboka soko zo sale le loro te biso les jeunes en action to za déjà partout to za déjà ba misu na biso partout to refunda yo IGF aroleka mutazo lelisa bato mikolo yo eza koinda ba ibokoto bokoto ba discipline en action et indi bilengo boko mona na plateau lelo ba ko indi ça bi lelo ba bi trop c'est trop c'est trop en tout cas gouvernement union sake bato basaki liboso kutu ba ki bien oh le bazar est trop bas la malchance po babi ba travailler 24 heures sur 24 heures donc bino bo la bango ba libanda mais eko bangisa papa te mama eko bangisa te zali to cha bango ne na droiture parce que mboka na biso to souffrir makasi
touti musika yango moni na gouvernement ya Fachi ou ezobanda ya union sacrée mama tolingi bato bakokota bokota d'abord soki ozaki na maboko ya mabe oye na gouvernement wa cheyo sokola maboko na yo bongwana salela peuple congolais parce que peuple ils ont souffrir makasi ba maman maraîchère ba fazer par-ci par là bato souffrir yangwana tolingete bo bongisa bo sala pona peuple bo sala pona mabumu na bino mon côté pona bana bino mon côté bo sala pona peuple congolais na biso nyonso po mboka ekende bien nkita ya mboka emata parce que makambo ekende bien na kati ya mboka o mama yango moni to ye liboso awa poto yebisa na opinion que en tout cas ba comprendre population batana pasi makasi siko ne bino bo temni makasi bo ibo placer ko souffrir bino bo travailler 24 sur 24 siko bato bando banga bino te bono kota la entreprise ndeli bon ou bien bo salara la pona ba mandateur na ba ministre to bo kinde na ba gouverneur ba chef du quartier bo sala musala ndeni biso tozo kipe kushite mama journaliste biso tozo kota tina samai indi tangu na lobi tozo kipe kushite tozo kota tina samai yango likoloba nini même osali likambo ozali même chef du quartier information kokomela yo tozoloba biso tozokipe couche te même na samai même oza chef du quartier BBC mwana na salaki mabe babombaka biso tokoluka yo toye ezali vision ya Fachi Beton oyo aliki muno za tambola na mulongo soki obungi biki rouge apamba te kako moni ba jeune tozali Congo mobimba esaka biso te discipline action za Congo mobimba to discipliner bato bazokota na union sacrée bato balobaka lilala moko ebebisaka bambuma ebele me na union sacrée bato tu bokoti soko za mutu ya mabe sukwama latela mba ya pe po facha ye na makambo na ye na mupepe na ye soko koti mpona koyiba longola bayida koyiba loba na kende musala na kei musala na kei mpona donc biro na yo oza mutu moko wando kolemba wando kosoka biro même 23 heures ndenge zalaki bureau ko bimaka te bureau na yo zali terrain souci na biso zali terrain ko vanda na bureau kaka te po vanda ka malili yo te biso to zali na tango kiti na terrain biso to za pembeni wana tozo landela yo tozo tela ndenge zo sala yango moni biso to tie to telemi vision en action ezaka ka te que non mutavai na bureau de action te action zalaka kitande sur le terrain ba gouverner bo kitaka sur le terrain ba ministre o bazo no ba DG bozaka na bureau kaka te téléphone solo li ozo mba te to boy kita sur le terrain soko bandika na bureau to koluka yo to koyeba yo pe okomona eloko kokomela yo merci wana boko menacer bango boko sala bango boko beta bango to bondo sandini discipline en action ezali makambo ya makofi te ezali makambo ya bitumba te ezali makambo ya tout droit ya ko soutenir ba action mokonza mboka pe ko soutenir ba continuance discipline en action ezali mama journaliste ezali yango ezali mingi bato ba kokota wana il faut bat ça la pona intérêt ya peuple mama peuple zo souffrir so moni biso bonne santé pour tozali ba guerrier bato bazo bunda tozo lala te tozo bunda pona vie mais ezapena bande comme sous na quartier bazo souffrir na ba commune bazo souffrir azo zanga même 1000 francs kolia lipa. Donc yango moto sengi biso tozali bato bitumba te to kobeta te mais ezali vérité na biso nde kobeta ozomona salela peuple mokonzi o ba renommer yo ba rocha yo donc intérêt na biso ezali salela nde peuple do ba choyo wana pona o régie des eaux mai kita bato bazwa mai tina fin fond na bibo mai na kintsuka mai na mokali na suka mai na courant batio na régie des eaux batu courant ezali biso moko ya bana mboka mais biso moko bana mboka tozo se retrouver na courant na biso moko te mais ba paya o bazo foutre la courant bazana ngo ndenge balingi mais courant ya biso moko kaka kati ya ville awa okena kisensu bazo lela courant mais bazala plein de centre ville ozomona nde souci ya union sacrée auto sengi na ba continuer surtout il faut bazana vision mokonza mboka do baza na vision mokonza mboka po basunga mokonza mboka et puis na biso ba petit peuple na peuple général il faut pas se retrouver voilà mais bon on procéder ndenge nini kokota la entreprise mobi boza penza bato bokotsa lito ina bino koyoka kuna baso basali détournement est-ce que nangambo kuna bato bafutami po bato musu basala ka 40 mois impayé bazali bakolela papa ebele to yiba kufa la ba AVC basi bakima bango ba foyer bato panzana moi ça kokipia ka te akimi na
foyer panzani mama ke iba na batikali o kuna ba santé papa kuna AVC donc ba foyer ba to beba likola ba manquement ya ba salaire lelo oyo na ba entreprise mingi pe to yebi lelo oyo ba koma okotsa ba koma okotsa ba to ba 50 dollars comment ça va combo ba boye belé to ba tina mire ah to ko recruter boye recrutement bo te ba combo na sima ba zibino te ba zibana na bango tout ça ils a ko inquiéter population comme vous allez ba jeune au télémi avec une discipline en action en tout cas boye me un peu ko expliquer biso beaucoup ça là beaucoup succès na likamona comment Maman journaliste soki tobito te kawo eza plan ya action na biso awa toyebi comment ba DG ba ministre ba fonctionnaire donc ba luka ba ye ba weza maile na biso po ba contraindre biso to travailler malamu te wana eza secret ya labo na biso na kati to bimisa te mais nazo répondre yo na sens oyo biso nde tolobi to telemi to landelaka société na société moko to landelaka ministre na ministre moko to teka plan na biso te to kita tina ba avenir to kota tina ba quartier to kota tokolandela makambo nyonso régie des eaux pesa mai bien te biso tosala biso ka rapport biso tosala epa ye mai totangi mokonza mboka te totangi te mais yo se retrouver yo o batika on a commune boy na secteur boy opesa courant malamu osalaka te so balongoli oyeba kaka ba jeune en action balekaki wana to sali musala na biso discipline simbi yo olongwe biki rouge donc to tanga o eza secret na biso te po to yebi comment ba fonctionnaka donc to bombi yango musale koleka ndeza bo to travailler commune par commune to zali ndongo moni biso 4 personnes awa eza structure moko monene to ze belé donc to plantango déjà na tous les 24 communes na biso na ba province peignos tous les 26 to planté déjà musale zo sala manase to rozongela yo lisusu mama journaliste po to la kiso ba action da to sali kala ming to yo ba DG musuba olela wana la boyo loba ba DG musuba olela yo ozongela ngame na mwa songi esengi pe to yeba quand même ba to ba kolanda ba yeba quand même discipline en action aussi bo sali mosani ba bi discipline en action pour le peuple en tout cas bravo na bino en tout cas na féliciter bino peuple bo telemi penza en tout cas bo boyi kozala na cachette bo boyi ko ke kosala ki jalelo bo boyi ko ke ne kosala ki mandia ko sala ki commander bo boyi ko ke ne kozwa basi na makasi bo boyi ko sala ki kuluna en tout cas vraiment vous êtes à féliciter moi je vous dis en tout cas merci beaucoup et to ko senga na bato ba yeba quand même awa to yebi que Cédric Tinzanyinga azali bongo DG na ligne maritime congolaise et puis tozali na Williams DG à RVA parce que bolobi beaucoup kota na ba entreprise bobota la ba mandataire so ba ko sala musala malamu ya on ina tuna papa bato mi ba na tangi po bine bosi bo bandaki pe déjà ko travail beaucoup yibisa biso po la ba entreprise onde ali eloko ko nyoko la peuple surtout ba jeune. Et loko oyo tangi ligne maritime félicitations na longoli chapeau DG Cédric félicitations parce que vision en action et tali musala oyo sali na moi minutes o ba noma que pas chef de l'état osapena na ligne na chef de l'état félicitations ya sana alima ko sakana te Cédric Tizaina nzamba batela yo continuer kana musala na obo toleki to produit to begelo maboko po musala ozo sali félicitations continuer kaka boye muta kosa ote donc ozo sala penza musala ndenge discipline en action et lobby continuer kaka boye zala aliment tant lobby zala aliment kotala mopantité kokende ni zala telema tout droit est-ce que vous le mettez na kozwa lomé pas tala no ndenga na lati bien talaka nde na lati o pesa nga lomé ya pas nga moko nazali nanu na lopango na nga mu papa wana na kotanga pesa vie privée na nga mais mutu asali lo kwa malamu félicitations to se sepela na ye déjà OVD après na ko nommer biso mutu moni yango Williams Gou c'est bien ozali aliment na chef de l'état déjà OVD félicitations na bo sanité bat basel bele Victor Tumba oya OVD te papa félicitations na musala kitoko donc elonga na zo se plaindre mais to bo sanité bat bazali ba camarade musuba koloba tant ba ko kitale na Onatra na bo sani na Onatra Franklin père félicitations merci papa Franklin ta mo ko sa félicitations c'est que toi ba félicitations na sani musala ni n'est pas jeune pour ba ko lete on bi kule zala ki boatu libulu ya makama mabe Onatra
ex Onatra biso toyebi lelo koma ezepete ezalaka libulu ya makambo ya mabe ebomisa bato ebele bato bakomaso na ba 60 ans impayé bato basouffre oyebi ke ntango okopesa félicitation en tout cas faut tolandela makasi papa yo lobana mpona moni ya kokumisa kuna mingi. Bon, en tout cas, ngai nakozala fanatique te pona loba vérité. Omoni papa Franklin. Na pese d'abord merci nenga zolanda ngai siko place aza. Na pese merci pourquoi parce que na pese na ba gens on a tranyo son beauté ndenge ba yambaki papa Franklin te komi DG. Papa wana azoko bunda. To libite ko le lesile. Papa wana zali ko bunda makasi pono na tra etombwama. Mais ezana ba suba ngunda mususu bazawana ba dire quelques directeurs bazo bundisa ye. Yango moni ke tozo pesa elongonya akende liboso abunda akozwa récite bakosunga ye akozwa quelque chose ekosala qu'on a tra etambola malamu yango moni to pesa merci abunda makasi papa Franklin toza sima na o papa ilo ngalo bakra yangwana nalina bakisa kaka parce que eloko moko lobaka eza très capital discipline action ezwaka mbongo ya motu te mais talaka nde mosala oyo moto asali ya moni ndeko na ngai Boris Bondo alobaki mpiana alobaki eloko eza très capital basekret na biso tokobimisa yango na TV te papa Franklin apesi kaka niaka te mpona leka boye na kokumisa ye te yo lobi eloko moko ke Onatra ozalaki libulu ya bato balie mbongo nazoloba ngo boye baolanda nga Onatra kuna chaque jour tozoleka na boulevard tozomona bato batumbi bapine bato batie mandala na Onatra mais bato bazoleka mikolo na Onatra boyebisa nga bato bazosala batroupement ndenge ezalaki kala toloba vérité soki oleki na boulevard au moins quand même on attend moi kimia tolobi kimia te parce que place bato bazali moi nungu ezalaka kaka mais moi kimia papa félicitations continuer ga na musala na oboy ata bazali ko bunza eloko babundisaka yango zo akangwa continuer zala même ligne na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi o ya pesa ki nomination ya kozala sika wana. Merci beaucoup. Toi qui bande balobi que mon tour kosala musala malamu lokola bobi pa DG na biso Franklin akosala musala malamu mais na bato yo bako chaye moi bakal neto bengaka coude bo wano sandeni mon tour kosala musala malamu mais na simane za bato bako tungise bo sala bato nani donc bato wana bazaka badongolo miso mama journaliste oyebi place elo nyonso to malamu muto malamu ali o nzambe aponi babundisaka kaka donc DG on a train tikala omona ete na yoka kaka papa Franklin na tikala omona ete na yoka kaka na yoka ye DG mais en tout cas félicitations na DG soki Rolanda ngai na Sirka Rolanda ngai félicitations na Onatra félicitations pe na ba agent ya Onatra pour ba comprendre que bazana mutu malamu o bokonza mboka cheli bango depuis nomination na na Onatra wana poto bi Onatra wana enga na lekara ville tout le temps ba pine bitumba mandala la ba cercueil mais depuis papa wana fandi wana na mona yete mais na ba information na ngai na ba source na ngande to kotaka en tout cas félicitations et puis azana vision vraiment ya mokonza mboka DG Franklin wana en tout cas azana vision en plus et là au monde roloba c'est là ba source de formation azana bitumba mais ayeba peuple congolais za simanaye nde batu o biso to soutenir ba papa ya bona mona yete mais azana vision et puis mokonza mboka promettre bango ko pesa mbongo pona ba passionné etikala kozala te hein na société wana on a mokonza mboka promettre bango pesa bango ta de millions de dollars pour ba passionné ba bima mais ezana ba dongolo misu na kati ya société wana na ba information na zui Toroluka bango. Toroluka bango. Peuple congolais discipline action et Toroluka bango. Bango mo place ba ali. Ba lata poso ya sika. OK. Bami yebela. Bami yebela. Et puis batika déjà sala musala kimia. Ba changer comportement. Nyonso tozo wele na mokili o orotika yango. Tango mutu moko chef de l'état tche ya tête ya société azo sala malamu. Pour problème ba combat azo zo pona ba système o ezala ki na gouvernement le kaki. Qui moyibi o basala wana ba créer ba entreprise privée bazo ba botola nani Onatra ba marché na et tout et comment privé muto mokonzi ya sikaye abomi ba copie wana ndo mona zu ba komba mais azana soutien peuple congolais to soutenir etina suka donc azala kimia vraiment alors bolobi bozi le meilleur mais soki lelo awa discipline en action o rabo ba kanga bilo mino bo sala ka susu te bolo ba susu te bo benga te mokonzi mboka tala te peuple atomba mapa mutu wana te ije falanda te ba bengi bino moi le meilleur to kaka kimia to mona ka subino te komi ka shula caramel a présenter alukata discipline en action. Maman tozoya biso toza batu wana te mama langai nakoki ko rassurer yo to gagner na biso ya mingi te bomba image ngala sengo mwa bomba ngola kisa biso tap après 30 ans
olakisa biso image oso to trahir omoni parto biso to saliango na bato mokilité na ba congolais. Donc souci ya congolais nde tolobaka pasi na yo pasi na nga tokoki jamais kondima kozwa lo meilleur moto pourtant déjà moto abimisi mbongo ya corruption en pesi yo alatisi yo bosoto na ye nyonso tokolingela ko bongo te eleka na biso te ekoleka te ndenge bandeko na nga bakumisi DG Franklin oyo Onatra ba direction na rolo ba entreprise à l'état ezebele bino pe o boza ba DG na ba entreprise à l'état yango yo bo travailler balobaka mbe okoki ko umela ngo chaque fois te tango zomona déjà salaki mabelobi luko bongisa avenir to fitire za malamu na sengi na bino ba DG musubotika libolanda lokolo DG ya Onatra ndelo unaningala loba mwa mukia ngwana. Merci beaucoup. Tokomo kitana suka balobaki discipline en action ekota la penza gouvernement union sacrée ba DG wana boki ba o basaki musala malamu en tout cas biso to pesi coup de chapeau na o basali musala malamu parce que peuple congolais vraiment azali vraiment causer la penza mingi pa ina bino po bozali wana po bosunga population congolaise kasi toko kende pe na mwa ngambo ya ba ministre ba komanda ba kubima na gouvernement parce que lelo mokambi ya gouvernement amonani na komo ya Samba Lukonde oyo azali lelo DG na Jekamine et puis azalaki ancien ministre ya sport bokozala moi profil moke ya kopesa na ba ministre ba kokota sika. Merci maman journaliste bato ba kokota na gouvernement ya excellence Samba Lukonde oyo ba otiko nommé Kalaté parce que biso to yebiye parce que to fait kataka pe mingi na milieu sport azali un seul ministre oyo a démissionné yemoko. Félicitations, coup de chapeau moni Mboumé Boti lelo abimi premier ministre. Oui. Lelo oyo abimi premier ministre pour a démissionné ka yemoko. Oh lelo bat bazoko ka yako moni na union sacrée vision en action soko moni okokite eza match kwata. Bon. Tika na yo démissionné, muto a démissionné ki yo wana ba peti ebonga. Yekuta umela na ko démissionner te. Excellence Samba Lukonde musale bandi yo mokuto tamuta musala ya makasi. To yebi yo nengo bundaka donc vision en action ezali pona ko ça ne action donc liloba ya suka ezali bato no to bakota na ministre o bakota ba ministre ya gouvernement oyo ya union sacrée keba biso to hôtel on a musika mokomona eloko kokomela yo vraiment papa ba obakisa nini po to komo chuter déjà en tout cas ngana obakisa kaka ba ministre oyo bakota na gouvernement oyo en tout cas botambola na droiture botala souci ya mboka touti musika na kotengama mais tozokende na élévation avec Fachi Béton mais bubunda ki mboka ekende bien pour na peuple oyo ezoko souffrir yango mo na pesi bino ba ministre bokota botambola na droiture lo nga lobaka ya mwana mama. Merci beaucoup to comment j'étais. Merci maman eloko na koloba na obakisa ba ministre tout pe ba mandataire public nyonso o ba renommé mais ba secrétaire généraux nyonso en tout cas makambu yo libumu o na yaki pona tonga ba immeuble na somba ba bateau na tonga ba building na somba ba bis o ezali makambu ya union sacrée o yibi ba kangi yo o détourner ba kangi yo ba simbi yo kei makala bana no ba komemelo café na makala. Donc itango ba nommé mokonza mboka nommé po ba kotia yo kombo na liste ezali volonté premier ministre te ezali volonté ya mokonzi ya mboka yende a décidera numéro ya suka soko lobi yo ndoko bima ministre DG secrétaire général. Donc tango zali wana zana vision ya mokonzi ya mboka vision mokonzi ya mboka ezali biso peuple biso o nde ba représenter peuple o tonazo lo ba devant na binoa. Donc biso yo il faut en souci ya peuple zo sala zala na terrain et puis bo yambara peuple ozu appel au monique peuple zo lelela yo kita na terrain sala musala pona peuple nde souci na biso yango wana soko respecter makambu ya peuple en tout cas to betelo maboko mais soki yo na yo kaka na somba ba jeep okom bo somba ba jeep olataka jeep ndenge lona lati chemise rouge lwanga lati jeep rouge lobi na lati la coste noir jeep noir lobi na lati bleu jeep te biloko wana en tout cas tolingi yango te avec Fachi biloko wana tolingi yango te en tout cas changement fait kota na union sacrée. Merci vraiment merci beaucoup. Oui maman journaliste pour nous clôturer liloba langa na olobara raboye bino ba oyo bozwa chance bobima na liste ya ba ministre boye beloko moko tant bozala wana bozala juger na population et puis jugement la bino rolanda bino ti na batom na bino tambo okufa pourtant bo okufa bo okuta la ba martiro ba kufa la mboka oyo ba luka élection sala mapolelo facha vana na ebonga o avandi
eza mpona esengo te place bopesa comme poste ministériel. Travailler bonheur en bas congolais, to retrouver on a ministère na yo, to retrouver on a gouvernement oyo ezokota sikoyo. Ilunga kei samba oye, musala malam. Ba bonne chance tabino, merci. Merci vraiment beaucoup, te féliciter Penza bandeko ya discipline en action, bilenge oyo ba telemi pona koluka Penza mboka na biso ekende liboso. Peuple a se retrouver parce que mboka nyonso ezala soki peuple azali te na banza ke ba cambion na pe ba kozala te. Pour ceux qui bakambi bazali, ezali po ba peuple bazali. Bozali wana bakambi po sunga population. Alors population c'est que bosungi été. Tina na bino ezali nini? Na bonne te lobby. En tout cas, gouvernement union sake kande bande na biso ya discipline en action ba tuko loba. Et sengeni na bakambi wana boyoka ka population. Population mza ko ya pe na kati ya ministère. Au côté les bande hôtel makina na réception. Ba ata mutako yamba zate. Olembi ba fait c'est suite na ban OK. Oye lobby, police a télévision na porte, maman au côté. Ils ont avec audience kandingwala. Bon, on a aussi quoi ba plainte sa population lo lenge ni. Population ni bongi boyoka. Population ni bongi boyoka. Peuple azoya aloba. Vraiment. Donc yango to kobeta c'était na sima ba tu bandeko ya discipline en action pour na ko manyola ko ba que en tout cas bisepe ko to tia lo molende to ko lembate to pesi félicitations ba ba sali jamalamu ba ko ba ko sala mam c'est vrai que ba ku ezaka partout. Oh baza ko sala ba continuer ko sala ba lembate nzambe azali nzambe alingi Congo azali nzambe alingi peuple congolais bino ba yebozali na linkanisa malamu erango tambolandaka to boyeza la lobio to mona rasu bango te kanyaka erango c'est vrai bazali batu bazali bilenge basala raté soko mona na mwa lomeya to na mwa loka kosunga bandego sunga bango meto lingite poto yoka bango lobio moto moko mokambi moka benga bango oh boina boy Roger le combattant je crois qu'Ozolanda biso de partout Sozali na France Roger Moulenda babi l'empreinte digitale Ozolanda bandeko bazali bandeko nyoso to balinga kosunga batu bokenda na ba ONG ngana mituna ba mbongo babakenda na baba mbongo lisa ramsani osombi eneken osombi masango meli na toilette ke subeke ya mais mo solo ya kosunga bandeko to likanisa kosunga bandeko ya ebele neti bandeko ya discipline en action so ba kiba za tana mutu ko ndo servi ba mbaki nda wasala ba misala bango ikoza ape malamu so ba ibaza na ba téléphone ikoza ki ba sala à l'écoute ikoza ape malamu donc biso to disposer temps na biso to disposer champ pour bango ba yaka pour que ba annonce ka population na likambo nyonso e banda koleka ya kobakisa ezali bandeko nyonso bazolanda biso internet na ndako télévision radio bayebaki discipline en action kala te to relancer adresse ya siège na biso na yebi ki ba contact bo rezo à travers maman journaliste yenda kopesa ba contact bo rezo adresse siège na biso place ezali et loro o to sali yango ezali ya congolais nyonso ozala koku ozala jeune ozala mama ozala papa et loro na bino yango ya ba congolais ezali ya biso 4T tozaka ba représenter ya pamba pona bino donc siège repesa ma ba numéro bo rezo tozana besoin na soutien na bino nyonso peuple congolais Ozana Loja, Sankuru, Mbandaka, Kisangani, Goma, Bukavu, Gemena, Congo Central, Ouoz. Yabino yangoyo, et loro o ezali pona bino. Ozana information libanda, o tindi numéro ezali borozwa. Donc biso tozali ba sali na bino, tozali pona bino lisu na bino. Donc yango tozolo ba discipline en action, lisu, likolo, ya lisu. Donc lisu nenge za lisu, mso eza likolo na yango. Donc inde discipline en action. Na lina pe sape contact parce que tout ape na ba téléphone, discipline en action etambolaka na mulongo présanga yo nazali. Numéro na biso zali 082 donc par rapport à la France plus 243 82 014 62 22 à plus 243 82 014 62 22 yango na bo sanité même ba honorable Lubumbashi honorable Yannick Ilumbu ozali parmi partenaires par bakina ko tika binoté discipline en action na ko soutenir biloti na suka azabe pele pona ko simba biso ba numéro ezebele vice président pas ko pesa ce numéro parce que tout dans numéro président zango vice président pas ko bax. OK mais président koko baxa na mais to isa bango développer o amoni occasion amoni ki kokio ko kangate ya koko communiquer na numéro o tozali et puis je crois que président boko créer groupe bandeko bali banda ba continuer même information bo créer groupe WhatsApp pour ko aider un groupe ezali o bandeko ba communiquer boko si bango popo ke boza la information et la rabino vraiment popo za la vraiment à l'écoute. Ouais, groupe ezali à WhatsApp
numéro raba pesi numéro to salela na groupe na biso WhatsApp ezali plus 242 81 plus 243 pardon 81 19 34 454 plus 243 81 19 34 454. Merci. Merci beaucoup to komi na suka mwingi ba mento na ba yo ba toki makasi bina borolanda so bo singi to tia split na bureau eza pe malamu mingi en tout cas botika la toujours connecté branché na correcteur News TV to kutani mbalasima bon partager surtout ba vidéo ekota ti et pas ya mokonzi ya mboka il faut yeba discipline en action ba o déclarer nini Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Vous avez Correcteur News avec Yemoko Rachou.